Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo likambo etali cave. Bandeko babolingo na banzi ete bakongole mingi bautaki kolanda émission moko oyo elekaki na chaîne ya bakongole oyo bayambaki bandeko mibali pe bandeko basi pona kopesa point de vue na bango na oyo etali likambo ya cave. Kasi bandeko babolingo ngai mama Rosalie nazalaki na regret mingi tango nazali kotala babilili wana. Eloko esalaki nga pasi pe mawa pona ko constate lokuta ya bandeko mibali. Pona bandeko basi vraiment na beteli bango maboko pe na lobi ete ba mama bozali na raison pe lobi vérité bobombi te na kati na motema pe boyoki soni te bolobi ba makambo oyo ezali penza bosolo kati na bino. Mena oyo etali ba papa bandeko lokuta kati na bango emonani polele. Bandeko babolingo nakoyebisa bino ete oyebi likambo oyo ya cave ezali eloko moko oyo soki botali ba jeune ebele ya bakongole awa na poto basalelaka yango. Me lokola bandeko mibali oyo bazalaki liboso ya kamera bazali koyoka soni mpo ntango mosusu soki balobi ete kave ezalaka bien ngai nasalaka yango ntango mosusu baimage kokende bato bakomona baye kobibimisa neti ba meselabe. On dirait bango nde bato malamu. Bango nde bayebi kosala rapport sexuel na ndenge ya boboto. Bandeko nakoyebisa bino boye. Il faut boyeba yango po ete mingi bakanisaka ete soki mwasi na mobali bazali kosala rapport sexuel on dirait nzambe atindaka ba ange batelemi na ba filmu batala ba kontrolaka bayeba nani azali kosala na position ya malamu to nani azali kosala na position ya malamu te ezali ndenge wana te. D'ailleurs ngai nayebi ke soki nzambe tango mwasi na mobali bazalaka na chambre baza kosala makambo na bango na ndenge ya couple ya bato basi babalani nzambe kutu makambo wana akipaka yango te po yebi ete ezali likambo ya bato mibale ezali loi oye moko apesa po ete tango bato mibale bazali kosala likambo wana po ete bazali na bit moko ubie baluka mona ubie basepelisa nzoto na oyo bango bazali kosala. Bande kokoki kofungola Bible kobanda ebandeli
na suka okomona esika moko te bazali kopesa ba ordre ke ndenge nini okoki kosala rapport sexuel na position nini ezalaka te. Wana kaka biso nde bakongole na kisakata na biso nde na kati na maloba oyo ya Nzambe tokoma kobakisa nde kobakisa o mwana na Nzambe ifo sala bote wana ezali te. Eloko kaka balobi na kati na Biblia kokomisa ndeko na yo mobali mwasi te mibali na mibali wana ezali interdit pe mobali okoki kolala na nyama te to mbwa to cheval to nyama songolo wana nde ezali interdit. Mais esika moko te ndeko koki kobanda ebandeli ti na suka boyoki Nzambe azali koloba ete rapport sexuel il faut kosala yango position boyo mwasi azala kaka na position mukongo na evanda etandama na mbetu yo mobali mata likolo ti bokosilisa wana ngai Nzambe moto nalobi jamais. Po ete wana Nzambe ayebi ete ezali bamakambo ya bato mibale soki bazali na chambre position nyonso ntango bango balingi kokamata bakokamata na ndenge na bango sauf ke kaka o ndenge Nzambe alobi ete mobali akoki koluka moninga na ye mobali te mpo na balalana na ndenge ya nsima pe mwasi akoki koluka moninga na ye mwasi te mpo babanda kolala na basala lokola mwasi na mobali jamais. Wana nde soko okei na Bible kokuta yango. Mais soki tolobi tobanda kolanda esika moko te Nzambe alobi ete opposition ya mwasi il faut azala boye luketu mwa akotengama ou bien alala na ndenge ya boye ou bien boye te. Bandeko babolingo ngai na regretaki mingi komona hypocrisie ya bandeko mibali ndenge nini bazali koloba ete toko wangana likambo oyo etali cave balobi ete likambo etali cave ezali mabe pe ndeko mobali mosusu abandi meme koloba ndenge nini nzoto ya mwasi ezalaka na salite ndenge nini boyeboye ndeko okei mosika yo kanisi ntango yo ozali koloba nzoto ya mwasi ezalaka na salite ebimisaka basalite yo kanisi ata bino mibali biloko na bino wana ezalaka na bosoto te yo kanisi kaka biso basi nde lokola Nzambe apesa biso bamoma ya regle nde ntango makili ezali kobima nde wana omoni ete biso tozali bosoto koleka pe ndeko mobali oyo azali lokuta azali kokosa botala kaka na maneti na ye ndenge alati bandeko azali champion na cave ndeko me liboso ya kamera aza kosala semblant bato ya boye bandeko soki ntango mosusu na ndako na ye esika azalaka na mwasi na ye asalaka yango te boyebaka ete esika ayibaka na pembeni champion ya kokota cave toyebi yango bandeko babolingo mpo na tokota na lisolo na biso malamu malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nanu baelema oyo ndenge bandeko mibali balobaki devant ndeko mwasi oyo présentatrice Marie-Laure ndenge balobaki ete bango balingaka makambo etali cave te pe bandeko basi bazalaki franc devant la caméra balobi ete en tout cas bango sa eloko wana bango jamais nde na beteli bandeko basi maboko yango na kosenga na papa Botamba atiela biso baelema nsima tozongela bamasolo na biso baimage s'il vous plaît. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma sœur Marie-Laure Mwaka. Ndeko nanga Roland bandeko bazotala biso elongo likambo ya cave ezo panza pe mingi mabala mibali mususu soki mwasi apimeli cave bandeko na kanisa boyebi likambo signification ya mo cave pona lobaki on émission elekaki déjà na Congo mikili. Pona yo Roland pona baninga bazotala biso bandeko bazotala biso cave eza mabe ou bien eza malamu pona yo. Nanga eza mabe. Ok, eza mabe pona ni. Eza mabe parce que obi nzoto ya mwasi eza nzoto moko bimisa babiloko ebele soki olandi réalité ya organisme à fonctionnement ya nzoto ya mwasi eza vraiment très impur pona kosala mambo wana
vraiment pour nanga isa mabe. Parce que l'amour est le but que vraiment pour nous satisfaire moi si na yo, il faut que dans la cave. Ba maman na biso ba papa ba banda kala. Ba cave wana ezalaka te, mais le lot mona ba umeli ba kufi pe ilongo. Donc pour moi c'est pas bon. Est-ce que kokobanga pona maladie ou bien ils déconseillé pona ba papa ba ninganga na biso? Oui, pas pour la malade aussi, oui. Ce qui moi c'est apporté, oui, ça apporte des maladies. Parce que déjà, moi c'est abimisaka, ils ont salité en zoto nae. Dans ce qui est là, on va bien salité et bimi en zoto en moto, pour na et s'évacuer. Ça veut dire que yo, moto, ce qu'on a pu, ça veut dire qu'ils ont danger. Pas minga un peu à pixarango parce qu'ils ont normalité. C'est pas bon, c'est pas bon. Même à ta ça sokoli bien? Moi si, à sokola bien, te, ils ont toujours pas bon parce que, sécrétion et en autres moi si et syndicat à sokola ta sokoli mais organisme ils ont fonctionné ils ont morté l'organisme n'est pas mort et ça fonctionne donc il y a toujours la sécrétion de ce qui fonctionne dans l'organisme génital de la femme laver ou pas c'est pas toujours propre et c'est pas bon. Merci beaucoup Roland na kansa bandeko balandi point de vue na oeza point de vue ya Roland na oyamba su bandeko na ngam suska pona otambusa mikwa Kongo mukili ba pesa point de vue na bango. Merci beaucoup Roland. Merci Marie-Laure Mwaka. Bonsoir mon frère. Bonsoir Marie-Laure. OK bandeko bazotala biso est-ce que bakoyeba kombo? Bon, comme nanga ezali Fulangenge. Okay. Toujours bien likambo ya cave parce que ça na ba question oyo etongisi bandeko pe mingi za mibali mususu balingaka basi basala bango mais on peut basala mobali za tempe pasi yango siko na zotambusa miko na ngai pona yeba cave za mabe ou bien za malamu na couple. Bon, cave eza mabe yo mokutu yo kana kutu kombo ona no cave kuna na Kinshasa ba cave eza lokola ba toilette ya mabulo wana na ibisa na solo avant ale yo oyo zo munokono okno fongola yakona moni batu mingi bako tela kaka munoko na likambo wana tango okanisi nzoto ya mwasi makambo esalaka ale yo sima oyo ko fongola munokono oyo ko tsa atakoto na bible ezate yako ozomona mibali bele o bako kota bako tela munoko nga soki mwasi akana minanga kake Kota, on m'a pas parlé miel na liboko na sarane place wana c'est tout. En tout cas, merci beaucoup mon frère Fulangenge. Mais ils ont la mibal mususu balinga kaka basi basala bango ango pi bango ezaka réciprocité. Même wana peza eza mabe. Atoka ngai soka okangami nango. Keso ezaka na parole miel na liboko. Soki oboye omoko na data bilamba na bima. Kwa eza mabe nan. Ezamabe lobe okozwa malade moko yo place ewute oyebite ezamabe penza. En tout cas, merci beaucoup mon frère Fulangenge. Mais ils ont la mibali misusu bazoboya basi na bango. Moi si soka pimilie yango arotika moi si na ke uluka moi si andumba libanda po ebikeye akosa la nyonso alingi na nzota moi si. Alors zakutu ndumba place kuta akekuto ko kufa pese yango wana pa oyebina no mwasi wana te yo okonozo ndumba okoneka okoteka mbala moko atayo moko ozo raisonnete e iloko wana mutu yo oyebite mwasi no kote oyo oyebinenga azalaka apimelio al okonozo ndumba botika biloko wana eza mabe atako na bible eza na pai moko tekewo salango avana do sala tete wana penda ponanga eza mabe. Mais pour na kosala pe na sima est-ce que yango peza mabe poza liboso eza pe na sima? Bon na sima wapi na likolo nango na senango na sima ya mama kosala mwasi na sima na ndenge ya sima liboso te na ndenge ya likolo na ndenge ya sima ben nyonso tuka opesa ndenge opesa explication. Bon na likolo wana ozoko mona ponanga ezali bien kasi pe ezaka pe mabe wana ekomi susu mbwa kasi penda na ndenge solo nzambe sa apesa position aliyo okeno kobaluka oyebi un jour okoki kopesa mwasi ebomaka matrice ya soki boyebi te ntango yo okosala na nsima wana nzambe sa apesa position fo kolala aliyo ozo kobaluka lokola mbwa en tout cas place wana ina mabe ekomi bozo kolanda ba filme banini
o baluka boyo sala boyo nasima en tout cas place wana eza mabe fo na ndenge ya bien. Ok, en tout cas, merci beaucoup de Kolanga Foulangenge Bandeko Batali, Bandeko Bazotala Bisona Kansa Bazue ya non. Merci beaucoup. Ok, merci Payo Malilo. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Marie-Laure Mwaka. Bandeko Bazotala Biso Bakozo Susu Kombo na yo. Ezangai deva bino bolela qui a trop. Anima Kwakala, la star congolaise. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. Lelo tozo likambo ya cave. Donc ezana ma cave ezobo mama bala pe belé, ba papa misusu soki moi sa pimeli cave, akendo lukango libanda. Moi si pe soki mobala pimeli yango akendo luka libanda. Point de vue ezani, est-ce que ça ma be ou bien ça malam? Eh mama. Oh mutuya likambo. Bana Congo mikili. Est-ce que question na boko répondre na bino moko te na mitema na bino? Ka veze lengi nga kutu pona nga soki ezate mawa plein. So ezate mawa plein. Eza bien. Pona ngai mutaza na vini azopesati. Pona ngai mais msupe pona yo zande ngwana. Sikoyo, est-ce que ezana mibali misusu pe balinga kaka mwasi asala mais yipo sala mwasi koma pe matata? Ti maman, eza plaisir à biso mibale. Ceux qui ngana sala, ceux qui peut rosala nga. D'ailleurs, écoute, première des choses, ezakande mobile il faut bandangai. Pour ça, eza plaisir à biso mibale. So ngana sali yo pe faut sala nga. Eza bongo. Ete ko ngana sala yo fanda no lokwa soki ekekuliko ambetu, donc ngaka ba mouvement nyoso te. Biso mbale, yo sali nga pe na sali. Eloba ya mwasi. Brigitte Lisumbu. Neti mama ni na toro, to botuna wayebisa bino. Okay. En tout cas, merci beaucoup ma sœur. Bon, on se croit sala ya sima, na sima ya biso basi mobali ya sala na sima na biso basi. Est-ce que on a pesa malamu beza mabe? Maman nga na zo biso ke eza plaisir à biso mibale. O sala nga na likolo, o sala nga na sima. Eza te ke na fanda nga na mbetu bon dirait mutu mo zo yamba soki ya vieux zo ya rozoyer soki ni. Ba position se za rappel bien, on peut ba papa na biso ko, na ndako bazo kima biso. Maman bando fana noka position moko otala noka nini étoile ba toile d'araignée bongo sikoyo papa pe oko tourner pe na simate tango akotiko akeko landa mo kamuke na moko sa tourna na e abeta na pembeni ya sala boye apolo biko mobali nanga komi ndumba mobala komi ndumba te yo monde ba position ezate ata soko zo mona on ba internet te somba ba journal ba revue za ebele otala ngo pe okimisa papa te papa okene musika te azalo kwa taba alia kana mulaya singa na e. Okay. Ceux qui n'ont qui na landé les réponses n'ont bien donc au ça la cave on a juste pendant on se fait ça mobile mais au début qu'ils a déconseillé bibliquement parlant. Ah maman makamba bolingo to tira sous makamba bible te parce que surtout bandika to landa bible za les couteaux à double tranchant dengue zawana. Ezana mabena ngweza pena malamu nango makamba bolingo soko bo tira bible c'est que toko ça ba rapport sexuel te avec to balana. Ce qui réellement aux amours dans la Bible solo. Pourquoi avoir bala moi sinon que ça un rapport sexuel naï? Il faut ce qu'on a de la score makamba Bible ngo. Makamba Bible makamba bolingo ezala raté. Bien que toujours respecter nzambe toujours ba nzambe azali. Mais kota la makamba Bible peka nyo sauté. Pas mbali musuper lobe on a zui moi si mais comme makamba mbeto te to bala na to sala kama makambwana l'air to bala na. Mususu pe mbali musuper okokanete akimi na keko lukane place ozwa na tongo midi pourquoi. Après lobani mbali na nga zaki fiancé na nga ya 3 mois akimi ngai. Parce que yeba ki babitidi wana te. Il faut que ba position nyo sauté. Ngana moi muswahili il faut boya na laksabino. En tout cas, merci beaucoup bandeko boyo ki yaza mwana muswahili boya laksabino. Eza point de vue na e Eza point de vue na ya pesi pona likambo etali ya cave donc mutu pe azana biyanone sika bozota la pe mutu azape na ba réponse na ye. En tout cas, merci beaucoup ma sœur Annie. Merci beaucoup Marie-Laure. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Bandeko ba otala biso est-ce que ba koyi ba kombo non? Comment on a Brigitte Lisumbu. OK. Lelo toujours ba likambo ya cave na zo juste point de vue na bandeko bazotala biso ba bana koyoka pona yo cave za malamu beza mabe. Merci Marie-Laure. Ndena okika ndeko nanga ni makwakala uto lobawa. Ezo dépendre na mutu o ya lingiango. Eza ba mibai mususu balingana bango ngoti. Ya pe na basi mususu pe balingana bango ngoti. Kai soki esengi ke bosala na binongo eza mo mabete
et un sentiment bino mi ba po mukile se changer nata maman biso ezaki ke liwa kakati siko biso to komi déjà to komi na niveau moko boye to komo comprendre façon to ko salela mobali kala muso peso yo sali yango yo kasi beno kangi ka kangi no payete kala muso po kepe ndenga ba mama biso ne ezaki wana omona pe mobali avana na katanda osala yeba façon nyonso yo lingi ka oyo kaka lobby azaki ne libanda siko na ebite soki to continuer kaka ndenga ba mama na biso ou to continuer kande ba linga kasi ba okosa pe biso osala bien kana sima ba yo ki suso kesu ko sala ndenge ba mama na biso zo mati ke za passe mais ils ont la mibali musuba ninga basinde basala bango mais yé pas ça la moi si ils a problème pour biso balba musus que toza salité en général de mibali baloba bon et à façon ya mobali ndenga zo monela moi si ndenga zali soki mobali na moi ba ke moi si na ayoki moi solo moi ma pekela pe moi sola bien donc ba côté musu pe ça va de soir yoki moi ba so moi ma pekala ma jar au moins pe ba côté ba côté na pe kutu donc ma trop suko to sa ndeni marilo yo na éviter soki yo olinga moi ba côté na éviter. En tout cas, merci beaucoup bandeko na kanisa bozui point de vue andeko na biso. Bon siko ko sala na sima, mobala sala mwasi na sima. Kande to lobi wana bakave basima. Ezo dépendre na mwasi o alingi asepesa mobali nae. Au système to na ba Afrique wana ezatende to okuta na ba mboko. Pour la mboko, so linga mobala kende ba côté wana te côté ba osale wana yo mo faut forcer. O forcer pena moi sima si me coli. Donc so si me coli so mobala si me coli ya mère pena do lo ba kofie boukel ya mère. Donc so linga mo buka meli wana pena ba salango. Et ça mo ba jar. On a ma bête za on kana cadre ya kokolisa bolingo. Ata okima no ka que soit kei côté mususu omona pena ki mère wana pe côté wana penza ayebi makamna ye moi pe ka e bengelo melet abengi pe abi mère na kenda ki kasi na zongi penza bandeko babolingo bino moko bouti kolanda intervention ya bandeko mibali pe ya bandeko basi pe ngai na koloba yango ya solo bandeko nazali kokosa bino te bandeko mibali oyo mibale bazali nde ba hypocrite makambo oyo balobi ebimi kaka likolo ya mbebo na kati na mitema na bango te oyo nyonso tu balobi liboso ya kamera soki basi oyo bango babimaka na bango bayoki interview pe bamoni bango na banzi bazali koseka po bayebi ete babiloko bazali koloba yango te bandeko ngai na koyebisa nano boyi lelo ekomaka komona bato mosusu soko ozali koloba likambo ya cave okomona bakomi kozwa exemple ya bamama na biso ntango ya bamama na biso ezalaka bandeko bino boyebi ete mokili ezali kotambola na ndenge ya série na série ntango ya bamama na biso bandeko po ete bamama na biso na ntango wana bazalaki na tabu ya koloba makambo etali sexe liboso ya bato meme na libanda meme kosolola yango bo ezalaki interdit bino bokanisi ete na ntango ya bamama na biso bango bazalaki kaka na position oyo ya kushe mama alali pe papa ya matimbala moko yo kanisi bazalaki na mwa bikilakila na bango ya mike mike te mpo na kobakisa mwa plaisir ezalaki me ntango wana interdit bazalaki koloba te bazalaki na makambo na bango bandeko neti ngai nasi nayoka lisolo na mama moko ya mokolo bino boyebi teke ntango bino bozali koloba ete bamama bazalaki kaka na position oyo ke ya ndenge ya mama alali pe papa ya mati basali makambo na bango esili me bino bozali komikosa bino boyebi te ntango ba jeune fille na tango wana pe ba mama na biso babandaki kobalisa ba jeune fille ezalaki komona jeune fille avant que de libala
mama akobanda kopesa conseil apesi nanu conseil ndenge nini akoyeba kosala misala ya ndako koyeba kolamba sima ale aye kokotela ye sikoyo na bamasolo oyo etali mbetu. Bandeko soki nayebisi bino baconseil oyo bamama ya ntango wana bazalaka kopesa na bajeune fille oyo babandai kobala sika, bandeko okoboya mpe okondima te. me bino botikalaka kaka na esprit, bato batikalaka kaka na esprit ke ntango batata na biso ezalaki na ndenge ya luzitu, oh mama alali kaka papa ya mati te. Ndeko soki boyoki baconseil oyo babandai kopesa bajeune fille, bandeko somo kondima teke bamama na biso moto bazalaki kosala bamakambo wana bazalaka na bateknike moko na ndenge na bango na ntango wana. Somo bandeko, bateknike moko ya somo bandeko, bino boyebi teke na ntango ya bamama na biso mpo bato mingi bazali kokanisa ete likambo ya kofiba bitabe ebandi kaka nde mikolo oyo. Bandeko nga na koyebisa binoko na ane 67 jeune fille moko abala mpe soki bolingi ntango mosusu un jour na kosala tu napesa meme occasion nasala interview na ye boyoka mpe bolanda yango. Jeune fille wana abalaki na 67 lelo akomi deja mama mokolo, me na ntango wana alobaka meme ti lelo azalaki koloba lobi ete baconseil oyo bamama bapesaka bango akamwa makambo bino bana lelo bozali komona bozali kokanisa ete kozwa eloko ya mobali kofiba yango bino bozali komona yango neti makambo ya sika. Ngai na ntango wana mama oyo abotanga asa apesaki nga conseil wana ya makambo oyo omoni ezali babiloko moko bazalaka mpe kosala yango me ezalaka tabu, okoki koyoka yango te. Alors bamama ya baluba bango bazalaki bateknisieni ya kosakana te. Soki yo mwana ya muluba na bamoma wana obali okomona bakozwa yo bakena yo conseil en huis clos. Tout d'abord balakisi yo nano ndenge akobuka luketo, après un moment donné bakolakisa yo ndenge nini okoki kobanda kokanga luketu ya mobali lizita parti ya mipende na yo. Bazalaki na bateknike na bango bomikosa te, ezalaki kaka ke yo nde mwasi aye kaka ndenge bino bozali koya ntango bapapa na biso ezalaki na ntango ya baluziti te bozali komikosa, ezalaki ndenge wana te. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise, lelo émission ya lelo tokosenga na bino ebongi malamu ete bolanda yango na bokebi nyonso pona tokotalisa bino makambo yo bandeko bazali koloba ete cave ezali mabe, position nini okoko salela na mama, position bo ezali lisumu, position bo ezali lisumu te, makambo ndenge na ndenge lelo ebongi ete toloba yango. Nde tokoyebisa na bino ete bana na bino bazala bisika bozali kolanda ba émission oyo te po ete oyo ezali kaka émission tosali yango pona bakolo. Bandeko babolingo eloko ezali kotambusa makambo lelo ezali likambo ya cave oyo ndenge nini toutaki kotala na chaîne ya bandeko congolais oyo batiaki na présentatrice oyo na kombo ya mama Marie-Laure oyo ayambaki bandeko mibali pe ayambaki bandeko basi. Etant ke ngai papa na koyebisa na bino bandeko nazali na expérience ya mwa mingi na makambo oyo etali cave pe na makambo oyo etali soki moto azali koloba na makambo etali rapport sexuel na yebaka soki moto azali koloba ya solo soki azali kokosa. Bandeko mibali oyo mibale oyo makambo bauti koloba bandeko na koyebisa bino ete ezali hypocrisie makambo bauti koloba euti na kati na mitema na bango te pe basalelaka yango te wana ezali kaka po lokola kamera ezalaki na liboso balobi nde bilobaloba
mais bazali ba champion ya kokota cave pe bazali ba champion ya makambo oyo ndenge masolo yuti kobetama mais bango balingi babima neti bato malamu balingi babima neti lokola bamupe batu oyo balingaka boye te ya biso tosalaka boye te yango na ntango oyo na félicité bamama na beteli bango maboko po ete bamama basali hypocrisie te mais balobi bamakambo ezali vrai bandeko ba bolingo nakoyebisa bino secret moko bomoni ndeko oyo aleki liboso ya kamera ndeko azalaki koloba na likukuma oyo azali na likukuma eloko ngai nakoyebisa bino ndeko bokosama te bato ya likukuma bazalaka ba champion na likambo etali cave nakoyebisa bino boye nazali kozongela bandeko bamibali oyo bazalaka na likukuma baza ba champion na makambo oyo etali cave oyo ndeko mobali oyo alobi kaka tika aloba euti na kati ya motema na ye te bandeko oyebi bamibali oyo balingaka makambo bamibali oyo bazalaka balobaka likukuma bazalaka na balikukuma bango soki baza kosala rapport sexuel nakoyebisa bino ya solo barataka ta occasion moko te pe baza pe ba champion ya kolela pamba pamba ndeko nakoyebisa bino boye ezali na ndeko moko ndeko wana azalaka na mboka nini ndeko wana avandi na poto awa me azalaka na France ndeko wana azali na likukuma ndeko wana kaka tango bandeko ndenge toyaka bapoto sika o makambo nazwa kobetela bino ezali vrai tango toyaka bapoto sika oyebi biso mibali ezalaka kaka ndenge soki bovandi bozobeta bamasolo moni ntango mibali bayaka ndenge ezalaka boye sika na poto bafemme congolaise bazalaka mpe mwa diamant na ebandeli wana okomona mibali mingi bazalaka na systeme okomona ntango mosusu akosala mwa likelemba na ye mwa ekonzo mpo nini azwaka ta mwa ntango okomona ntango mosusu na semaine moko okomona kokokende na vitrine alors na ntango wana na vitrine na vitrine na Belgique ezalaki na bakobo mosusu mpo babandaki kobulisa bafemme congolaise mosusu babandaki kobulisa bazalaki na systeme ya bavitrine te me bazalaki boke bosololi bome amemi yo na ndako epai na ye ezalaki ntango mosusu bazalaki na bekiri na bango okomona ntango mosusu 5 femmes 6 femmes baza na chambre moko baluwa ya monene me bakabola yango na ndenge ya bamaputa nazalaka na ami moko o ami na uti koyebisa bino na France na ntango wana ami wana tozalaka na ye nanu na bakota ba Belgique wana ami wana eloko nini ayaki kosala kaka ndenge tozalaka biso bamibali soki mpe mwa pose eyetala kaka omoni na bamoma ya bahiver esengaki ke ngai na ami wana tokende koluka tango tokoti chasse na biso po ete biso na tango na tobandaki kobenga yango chasse tango tokoti na chasse na biso tokoki kopikola kaka omoni na matonge wana na matonge ndenge bomonaka ezalaka na bafilme mosusu ndenge bomonaka bango wana kokanisa teke ezalaka ta mosusu aye kosala achat obie misusu bayaka na bango wana mpe aza kobaluka na ndenge ke aza koluka baclient abulisaka mais mpo oyeba yango il faut zala moto ya masolo akati il faut batimbisa yo po ete bapanzanaka mpe pambapamba te baza na bato na bango oyo bayaka oyo bazwaka soki azwi alebokei na ndako epa na ye alors lokola toyebaki circuit wana na basérie wana tokei tokomi na matonge wana basérie wana kutu ba Hermen Kaba wana nano efungwami te alors ntango tokomi kuna eloko nini esalaki toyei kokutana na bandeko basi mibale
après muninga nanga na lobi grand frère nga na moni na zui oyo ana lobi a problème ezate nga na zui pe ndeko mwasi mosusu nazoloba makambo oyo mpona sala hypocrisie te nazoloba na bino makambo ezali vrai tokei ngai na ide na ngai lokola ezalaki mbala liboso po ete ndeko na ngai na likukuma ye nde moto ayaka poto mpenza mbala liboso ye nde ayebaka nde circuit wana ye mpe moto amemenga mbala liboso ala ntango tokoma okende tokei tokoti na kati ya ndako yango ezali kaka ndako ofungoli mokomona ndako salon moko ezaka salon monene mpenza me bakabola yango na bamaputa bambeto ebele bango ezalaka makambo ba vitrine te soko osala boyokani kaka la memi yo ti kuna bokei kuna tango tokomi nde place na kende komona namoni ndenge bakabola yango nayebi te système yango soko existaka suti lelo me ezali babiloko moko ya mwa kala tango tokomi kuna bandeko place nayeki koyeba ete bato ya likukuma bango bazalaka 2 fois te eloko nini ayaki kosala sikoyo boyebi ete bandako bachambre ezalaka bakabola na bamaputa soki moto azali kosala bolingo na mbeto mosusu malgré liputa eza kokabwana bakri nyonso tu oyo moto akobanda kobeta kote oyo boza oblige fo boyoka yango mpo ezali kaka divise na liputa bandeko alors tango ndeko wana likukuma bandaki kosala bamakambo na ye nde eloko na kamwaki nayaki komona ete tango naye koloka ndeko ya mobali azali koloba liboso ya kamera ngai bamakambo wana ya nani ya cave na lingaka yango te mpona boye na kamwe po ete bazali kukuma bango mpenza baza bachampion ndeko ngai moko na matoi na nga tellement ndeko mobali wana azalaki na pleine action na yoki ngai moko bandeko azoloba na mama oyo azalaki kosala ye bamakambo azobenga ye ser nasengi na yo soki mwaye ezali fungula mwa mipende moke po tete na ngai ezwa esika ya kovanda mpo nalembula bien donc oyebi ndenge ezalaka ete ntango papa azali kokota cave ere moko soki mama aza na plaisir makasi asaka neti tokomona aza neti kosere makolo aza neti kosere siko mipende na ye na mutu siko ntango aza kosere mipende ebande kogene siko ami wana ye moko ami mpenza alobi ke sœur na nga na sengi na yo fungula mwa mipende muke po tete na nga ezwa mwa espace na lembula bien bandeko alors sikoyo ndeko oyo yali kukuma ye alobi te bamakambo wana ye alingaka te wana ezalaki mpo na cave alors mpo na likambo etali bitabe ndenge bamama bafibaka bitabe ndeko mwasi kaka ndeko mobali mpo makambo tu babandeki koloba nazoyoka yango oyo nazoyebisa bino ezali réalité bandeko oyebi ete ere moko nayoki mpenza ndeko mwasi wana ntango azofiba bitabe na ye atuni ndeko mobali alobi papa nabandi osepeli donc ndenge nini nazofiba bien après ndeko ya likukuma azongisi mère ozofiba na yo vraiment très bien problème moko eza te me nalingi na rappele yo kaka ke ndenge ozofiba me kobosana bambuma te il faut mpe rezonaka mpe bambuma mpo esalaka mpe mwa bien mpo bambuma mpe ezofaire partir mpe kaka na makambo yango kaka ya bolingo
donc wana ndeko mobali mutaloba na banzita musu badumba koloba bambuma nini bino mo comprendre eza ba testicule bomoni alors pona koloba ete ndeko ezali na ngo teke kokanisa teke soko liboso ya kamera pona koloba nga nalingaka makambo wana te banini obimi neti mupe bato babeteli maloboko balobi mwana malamu te ndenge ezali wana toboyi te eza pe na bato mosusu balingaka na bango kosala babiloko wana te mais bandeko mibali oyo baza na poto oyo boyebi ete bayibaka na pembeni oyo bazwaka mpe basi na pembeni ndeko soki mobali oyo ayibaka na pembeni azalaka na mwasi na pembeni soki epa mwasi na ndeko asala yango te yebaka ete esika akendelaka baexigaka yango mwasi nyonso tu na poto awa il faut koyeba yango ete akoma na besoin ete balembula mpo wana nde ezalaka ondire nani o ndenge balobaka entrée oke na restaurant bapesi yo nanu plat ya entrée parce que yango nde ezalaka solution ya bamakambo nyonso mpo makambo ebanda mpona ko ndenge balobaka mpona kochauffe nanu moteur alors yo koloba ete ah non ndenge ezali awa ngai nazali kaka na système ya bapapa na biso ya kala banini me bandeko soko oza na système ya bapapa ya kala okoumela na mwasi na yo te na poto awa mpo mwasi na yo wana ya ndako soki ntango mosusu kaka na bamasolo ndenge basi basololaka yo yebi teke basi ntango bakutanaka basololaka me ntango bakobanda kobetela elelo ayoki lobi ayoki un jour mwasi moto ekobanda kochauffe ah bon nayebisa na mobali nanga soki mobali yango azolingana ete ere moko mwasi mpo komona akosala ezalazala koyiba parce que masolo ya basi ntango mwasi azoloba ndeko kuna deux fois te bobo mwasi yango ata bozoloba aza fidèle me ntango azoyoka ezotonde mokolo mosusu akolinga meka yango nomonaka basi mosusu bazalaka ete okomona mibali mosusu bayaka kaka mbala moko alingi ya matoko ya mwasi abeti mbata likamu nini bozomata nakomi nini nzete ou bien naza ekeko oyo yo moni kaka oya komata mbala moko oyebi teke nga mpe naza mutu okosepelisa nga te voilà yango na nalobaka yango ntango nyonso bandeko soki botali ata na baémission na biso tosala avant mwasi nyonso tu azali mwasi oyo azali moto teke yo ya kaka mbala moko ke ntango mwasi andimi yo ale alongoli bilamba yo yeka komateli ye boye oyo mpona koloba ndenge ya bapapa na biso bino bokanisi ete ata ndenge ya bapapa na biso wana mpo bapapa na biso mpe bazalaki na bahypocrite bazalaki na basekret babandaki kolinga koloba te yo okanisi babandaki koyaka na système kaka bazwi kaka ale mama alali azwi kaka mati mbala moko mpe esili na bazalaki mpe na babisengo na bango babandaki kosala mpo mama sepela te nani akosaki bino ke na ndenge bamama ezalaki kaka baye balali oyo boyeboye bazalaki na bateknike na bango bandeko nani akosi bino bamama na biso bazalaka na bateknike na bango me soki bazalaki na bateknike te alors baconseil oyo babandaki kopesa bana avant kende libala surtout na makambo ya mbetu yokanisi babandaki koyebisa bango soki olingi osala bolingo mobali asengi yo ndima me lala kaka boye mobali ayamba te sila non bazalaki mpe koyebisa bateknike yango ndenge ezalaka ntango oza na papa ezwa bomemie na ndenge mopanzi osali bo ezalaka bandeko moto okosa bino te ezalaka batata bazalaka na bateknike na bango oyo bozoloba wana na ntango batata na biso ezalaki bo yo ozoloba na ntango batata na biso ezalaki bo soki batuni ye mpe bon yo ozoloba na ntango batata na biso ezalaki bo estce yo ntango baparent na ntango wana babandaki kosala rapport sexuel yo so bima visiteur mpo omona ndenge babandaki kosala wana eza kaka bamaloba oyo ndenge bango moko babandaki kolakisa luzitu me bazalaka na bateknike na bango bandeko bazalaka na bateknike neti na bakongo bandeko bakongo bazalaka na teknike moko bandeko oyo bato mingi bakokanisa ete oyo teknike oyo neti nani mama agundi mabolongo asali neti mbwa ale papa na nsima bango mingi bazokanisa eko teknike yango ebimisinga non na bakongo na bakongo na ntango wana bazaire bakongo deja bazali na teknike wana babandaki kobenga yango mbongaludia ezalaki okomona soki ta mosusu bazoloba mbongaludia bino bozokanisa lita mbongaludia ezalaki teknike oyo batata bakongo na bamama bakongo babandaki kosala epuis bino bozolobaki ntango batata
ezalaki babande kosala kaka rapport sexuel na ndenga luzitu botika komi kosa na koyebisa bino yebi batata na biso bazalaka na batechnike boko bazalaka boyi soki basi bana misusu basi babotamaki basala neti bapusani na mwa bambula soki balingi basala bolingo na bango eloko nini babande kosala okomona papa mokolo wana azwa gentil apesi bana mbongo alobi bon napesi bino mbongo bokende kosomba babiloko me bokende mpe soki bosombi babiloko na bino bokende kosakana boya sikoyo na ndako te mpo ete nalingi tosala mwa bamisala mo tobongisa banini nalingi boya te mpo bokoya koderange wana soki omoni babengani bana bongo bana bakei mpo bayebi ete na ntango wana mpo mingi bazokanisa ete na ntango bamama na biso bamama babandaki kobeta bakri te bazalaka na yango nomoni babandaki kokimisa bana omoni na ntango ya kala ezalaki ete bana lokola soki baza na ndaku c'est facile ntango mama aza kobeta bakri wana bana bakoyoka yango facilement yango nomoni bazalaki na batechnike na bango ntango ya rapport sexuel ya bamama na biso bazalaka prudent bayebaka ndenge nini ya kosala po ete bana bazala bayeba meme te oyo ndenge babandeki kokosa ete angelu mutu aye kotya mwana mama na libumu yango nomoni babandeki kokosa biso tro me ndeko tika kokanisa ete ntango na ndenge ya bapapa na biso babandeki kosala bo yo lingi eloba ete na ndenge bapapa na biso babandeki kosala amour bo estce yo ntango papa na yo na mama na yo babandeki kosala amour yo bandeki koya kotala ndenge babandeki kosala avant ya koloba makambo ifo kokanisaka bazalaka na batechnike na bango neti technique oyo bakongo oyo ya ndenge ya ke mama gunzami papa na nsima na ndenge ya systeme ya mbwa oyo bango mo babandeki kobenga yango mbonga ludia estce yo okanisika technique wana bango bayebi yango ebimaki kaka leto oyebisa ebimaki kala mais mingi bazokanisa ete technique ya systeme ya mama gunzami eza babiloko moko ebimi na po te bapapa na biso bazalaka na batechnike bayebaka bamama na biso mpe ntango wana bafibaka mpe babitabe batechnike wana ezalaka me na ntango wana tabu bokoyeba yango ndenge nini mais lelo tokomi koyeba yango mpo monde évolue yango nde tokomi koyeba bamakambo yango me na ntango wana tokokanisaka batata na bamama na ndenge ya luzutu bandeko babandeki kofiakula mpenza na ndenge ya réglementaire bazalaka mpenza bamama mpe babandeki komona bamakambo na bango me na ntango wana ezalaka tabu alors mpona bandeko mibali oyo bauti koloba ezali hypocrisie bandeko oyo balobi euti likolo ya nini mpo ntango mosusu bayoki soni ya kamera mais meme garçon alati bamanete bandeko aza champion na likambo cave et puis ndeko ya likukuma azoloba ete ono soki osali mwasi na ndenge ya nsima eza très dangereux mpo koki kobebisa ye bamatrice a bandeko depuis quand mobali soki azosala mwasi na ndenge ya nus ekobebisa matrice yango ndenge nini bato mosusu balobaka bamakambo liboso ya kamera vraiment kokamwa bandeko mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kopesa ngai maloba vraiment ezali kaka ndenge olobi hypocrisie na makambo mingi oyo etali bolingo ezali malamu te bapapa mingi oyo bomonaka ete balingaka komibimisa neti bato malamu neti bango nde balingaka bamakambo ya cave te neti bango nde balingaka kutu okoyoka te opposition nsima oboye bandeko hypocrisie bandeko mibali mingi oyo bozali komona na poto awa bamabala na bango mingi ekufi mpona kaka likambo oke telema asenga mama makambo ya cave mama apimela ye ekei na kokufa mpona libala mobali mosusu mpe mpona kaka kosenga mama afiba bitabe eluka mpe bamakambo ebele me nakoyebisa na ndeko oyo alati bamaneti neti mesela be oyo azali koloba ete bamama bazalaka na salite ebimaka na nzoto na bango
alobi ba makambo ndenge na ndenge me ndeko mobali eloko na kosenga na yo mwa respect pe ezala elingi koloba te ba mama nyonso tu bazali bato ya bosoto yo kanisi ete ba papa oyo bakotaka cave na yo moto zali koya koloba ba makambo neti sango mokonzi oleki bango na nini parce que au détail même na salité ya mwasi ndenge ezalaka baza kotuna yo balobi ete mais soki mwasi azali na ye propre ah non ata soki mwasi azali propre talaka ka salité na ndenge babimisaka mais ndeko mobali yo yebi teke bino pe mibali bozalaka na bosoto na bino oya bino pe bosoto bozali na yango mais biso ba mama to kritikaka yango nde esika wana penza langage na yo na sepelaki na yango te mwasi nyonso tu oyo ayebi ete azali na mobali na ye oyo ayebi ete aitilizaka makambo oyo basalelaka makambo oyo etali cave azali mwasi oyo aifa yeba koswani nzoto na ye malamu kobongisa yango malamu me elingi koloba teke ndeko mwasi yo ndenge ozali wana ndeko mobali yo ndenge ozali wana obanda komona ete basi nyonso bazali bosoto po ete lokola bapesa biso baregle nde omona ete basi bazali bwe te wana nde tosepeli na yango te me eloko tozali koloba hypocrisie oyo bandeko mibali basali nde mawa mingi me nde bandeko basi balobi nde verité en tout cas ngai nabeteli bamama maboko mpe nalobi ete nzambe mpenza apambola bino mpo ete bolobi mpenza verité ya motema na bino mibali balingi basala neti ke babude likambo ya cave bandeko bino moko bouti koyoka ndenge nini papa Roger alobi ete ndeko mobali to camarade na ye ali kukuma ndenge nini autaki koloba na oyo etali likambo ya cave bandeko pe na koloba yango ya solo bato ya likukuma bandeko na ba rapport sexuel na bango balelaka pamba ata place ya kolela te kaka kolela toyebi te soki phénomène yango ezalaka nini bato ya likukuma kolela pamba okomona soko obandi kaka kosimba ye na nzoto nani akoti ta bandi deja kolela me yoka moto alikukuma aza koloba nini ke ayeba makambo wana alingaka yango te bani tika babiloko wana ndeko mpe soki moto azali kotala yo kaka ndenge ozali aza komona ete na rapport sexuel bandeko yo mpenza olelaka na ndenge ya kosakana te mpe likambo ya cave okotaka wana nde okokosa bato oyo bayebi yo te me okotaka bandeko babolingo na oyo tolobi ezalaki kaka mpo totalisa hypocrisie ya bandeko mibali mpe lokuta na bango balingi bakosa na likambo etali cave to oyo ndenge babengaka kavuna yango la tolobi ete likambo ya cave ezali mpe likambo oyo lelo evandisi mpe esude bamabala ebele mpo ete likambo ya cave bandeko yango nde ezali kosimba ezali lokola bapilie ntango ya bamama na biso bazalaka na bateknike na bango ntango oyo mpe tokóma na bateknike na biso bandeko yo eloba nini na kokota cave te epuis yo mwasi oloba nini yo na kofiba bitabe te bandeko cave na kofiba bitabe soki basangisi yango moto epela bandeko epesaka mpenza bolingo 100% mpe ezala solide oyo akoya kokosa onga nalingaka cave te onga nalingaka kofiba bitabe te bandeko bino moko bomoni moto alikukuma ndenge nini bafibie bitabe baza kotuna ete ndenge nini omoni bien alobi ndenge ofibinga bitabe bien me kobosana deboule te nde bambuma bozomona degre ya bolingo soki biloko wana nyonso tu bazali kosangisa yango mpona kosala yango bomoni ndenge pesaka degre ya bolingo yango namoni mibali mosusu bakoma kokima basi mpona likambo ya luzitu batango ya bamama na biso basalaka bote nani ayebi soki ntango ya bamama na biso bamakambo mosusu bino bozali kosala lelo basalaka te
mbongo ya ba mama na biso pe bazalaka na makambo ebele basalaka mais tango wana ezalaka tabu bagoloba te bazalaka pe na basekret na bango bazalaka na batechnique na bango moto akosa te ndenge kaka papa Roger uti koloba bamama na biso bazalaka na batechnique na bango bandeko tala ndeti na bakongo nani ayebi teke bakongo bazali bato ya luzitu mais technique oyo ya systeme ya mama agunzami neti ya mbwa o papa ye na nsima neti mbwa bakongo basi bayebaki yango kala babandaki kobenga yango mbonga ludia bomoi po ete kolakisa ete bazalaka na batechnike na bango na ndenge ya kosakana te systeme ya mbonga ludia na bakongo bayebaki yango bazalaki bato ya liboso basalela yango me mingi bazali koorganiza systeme ya nsima ya technique ya kogunzama neti mbwa ke mindele nde mutu babandi yango orke na bakongo basi babanda yango kala mbonga ludia bomoni na banzi ete hypocrisie nde na bolingo ifo esila yango na bamabala mingi koma kokufa na poto koya kokosa bato liboso ya bakamera mwasi na boyi ngai mpo na mbongo ya social mwasi na boyi ngai mpo na baassistant bayebisaki boye orke soki olandi na kati na koseparation na bango eloko ebomisi bango kaka likambo ya ntwika likambo ya kobaba bandeko soki kobaba na bolingo ezali bien bandeko soki mobali azali kobaba kitoko bandeko ata kuta assistant social yango aye ata ye na baparagraphe eza koloba ete il faut bokabwa na bandeko mwasi soudire ya ndenge wana mwasi akondima te soki mobali mpenza ozali kobaba mama na ndenge ya kitoko bandeko ata kutu balobi assistant social yango Sarkozy nde mutu atindi ye mwasi akolobako soki mobali akozonga Afrique na ndimi tozonga po mobali soki aza koniata kitoko bafrère oui donc aza koniata bafrère kitoko aza koaccéléré kitoko aza kokotisa machine kitoko bandeko yo kanisi ya kotala mwasi ya kolobani mwasi ata olobi ete mobali oyo lelo ata sister nani mbila alobi ete mobali oyo lelo kozonga Afrique mwasi ya koloba ete lokola papa na bana na nga na ndimi mpe tozonga na Afrique bandeko likambo ya ntwika to likambo ya kobaba te oyebi ko mibali mingi mpe basi mingi mabala na bango ezali kokufa mpo nini bango moko bayebi ndenge nini ya kolamba bolingo na bango te bayebi ndenge nini ya kolamba bolingo na bango te ozoloba tango ya bamama na biso ezalaki boye tosala bolingo na ndenge ya tango ya bamama bandeko nani akosi bino yo kanisi bamama na biso bazalaki na basekre soki bamama na biso bazalaki na basekre ya batekniki te ebongo ntango bajeune fille babandaki kobala basekele nini oyo babandaki kokende koyebisa bango na ndenge ya kobomba na ntango baza kokende libala bandeko likambo ya kofiba bitabe ngai nayebi jeune fille moko ya muluba na Kinshasa mama na ye tango jeune fille wana aza kokende libala mama na ye ndenge kaka ezalaka ozwi jeune conseil mama na ye moko aza kopesa ye conseil alobi na ye te soko okei mwana na ngai kobosana te likambo ya kofiba bitabe kobosana te mama ya muluba ayebisi alobi te soko oza kofiba ye kobosanaka te oza mpe moko komase ye deboule wana nyonso to eza kofaire partir kaka na makambo kaka mpo bolingo epela moto yango namonaka bajeune fille baluba soki azwi mobali na ye mpo libala wana epanzana ezalaka somo mingi bakanisaka kaka o te bajeune fille baluba bazalaka na makasi na loketu te eza kaka loketu te ezali bajeune fille baluba bamama na bango basi batimbisa bango kala ndenge nini teknike ya kofibela bitabe ndenge nini ya kokarese deboule wana nde baza nango makasi me eza makambo moko na baluba sekele ebimaka te me lelo monde évolue basekele yango ekomi kobimabima bandeko baluba bazali na basekele na bango soko okei pa baswahili kuna mpe deux fois te likambo ya cave to ya kolembula baswahili basi batimbelaka yango avant yango na bozali komona ntango mosusu basi ya baswahili basi ya baswahili bazalaka na kisi yo bote bandeko
basi ya baswahili bazalaka na kisi te ndenge bobande kokanisa basi ya baswahili nde batimbelaka likambo ya ndenge nini ya kopalpe penza ozwi penza mwa etabe wana ya papa oza kopalpe yango ya bien ozwi sikoyo mwa babulu wana oza neti oza kobeta yango dada me na misapi sikoyo bandeko eske mobali akokima te wana soki mobali akimi yo bandeko loba ntango mosusu bandoki ya famille nde basaleli yo likita soki mwasi ya moswahili bandeko azwi yo yango na bandeko omona batata na biso atangaka akei kokote mpo baswahili wana kisi te bazalaka na teknike soki mwasi ya moswahili abandi kofiba bitabe azwi sikoyo debulu wana aza kosakana na yango mpenza aza kobeta yango sikoyo dada na ndenge ya misapi mibale bandeko wana oyoki tata aza kolelako wana bomoni ete lobi tata ntango akei na ndako bomoni kaka moto azwi mwa liboke na ye nalingi lisusu libala te akei kokota libala epa mwasi ya moswahili wana bolobi kisi te basi ya baswahili batimbelaka likambo wana avant po ete mwasi ya moswahili soki aza kofiba etabe bandeko tika oyo mona mibali mingi ko babunga nzela yango namoni ete mibali mingi ntango bakendaka na Kisangani ntango bagere ebimaki mibali ebele na Kisangani bakufaka ntango mibali mosusu bato bautaki Kinshasa baye kokende na Kisangani ekomaki bango na Kisangani bandeko baye kokutana na basi ya Kisangani ntango bazwa bango bandeko deux fois te tala kaka yo uta na Kinshasa yuma moko boye mwasi ya Kisangani na zuyo aye siko mbala ya liboso bandeko babandi kofibo etabe bazako sikoyo kosagana na debul bazosagana na debul wana tala siko azozwa ngo neti azosala neti azobeta ngo siko badada na misapi bandeko mobali ya leli bandeko amoni neti moto ebimie na matoi basi ya Kisangani deux fois te yango na tolobi ete bandeko bolingo po evanda malamu ezali kaka teknike bato mosusu bazali koloba bamama na biso tala na ntango na bango wana ndenge bazalaki baumela bakomati lelo basalaka makambo bakave te bandeko yo yebi basekele nini bango babande kosala na bachambre ava ya koloba likambo bandeko vanda raisonne bazalaka na bateknike na bango bandeko bandeko bino bokanisi teknike oyo ya mbonga ludia oyo bakongo babande kosala banda kala ya mama sali neti afukami neti mbwa papa na nsima yango nde ezalaki korenie kote ya bakongo makasi me ndenge kaka ezalaki makambo na sese koloba te bana bayoka te yango na tobande kokanisa ete na ndenge ya bapapa ezalaki kaka mama ya alali ale papa mati pe bapresili te bazalaki na bateknike bandeko mutu akosa yo te bazalaki na bateknike bandeko bolingo na banzi ete oyo ezalaki mpona to komplete na émission oyo ndeko mwasi présentatrice na kombo ya Marie Laure oyo asalaki na ndenge yambaki bandeko mibali pe bandeko basi pe tolingaki totalisa hypocrisie ya bandeko mibali ndenge nini bazali kosala neti lokola bango basantu bango bakotaka cave te bango basalaka boye te balingi babimisa lokola ba abe to basango mokonzi me ndenge ezali wana bandeko biso tosi totimba toyebi ete meme garçon alati bamaneti na oyo azali koloba likukuma bachampion balela bamakambo wana me lokola ezali likambo ya kamera jamais bakotombola mongongo mpo bandima yango mobali azali kaka moto oyo alingaka kobomba makambo kinsweki me mwasi alakisaka yango polele merci mingi na bamama tobeteli bino maboko pe bandeko mibali oyo malgré bopesi point de vue na bino me toyebi ete wana nyonso tu ezali na yango bambata ezali lokuta po ete ndenge modele bozaleli bozali bachampion ya kokota cave pe ndenge ezali wana botika na bino po oyo biso tolobi ezali mpenza ndenge wana topeseli bino réponse oyo bino bobandeki kokoka kopesa nde po ete bozalaki kobanga
bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.